Kagame, le moins l'intérêt, et si beau poli. Kagame, le moins l'intérêt, et si beau poli. M23, le moins l'intérêt, et si beau poli. Kagame, le moins l'intérêt, et si beau poli. Oh, M23, le moins l'intérêt, et si beau poli. M23, le moins l'intérêt, et si beau poli. Nous allons les traquer et les chasser de notre pays. Nous voulons la paix. Pendant 25 ans, la minute sur Bandeko na biso bana libanda ezala na Kwamuntu ezala na Bagata ezala na Est ya République Bunagana ezala ba Biwanza Bandeko na biso bazola libanda bana mike ba souffrir trop c'est trop yango to lobi kaka Kagame yo na groupe na yo M23 bobima na mabele so bobimite bokomona makambo ekomela bino tokobotola Rwanda biso toye kosenga lisusu na gouvernement na biso ba déplacer oyo bazali na Kwamutu oyo bazali na Bagata ba déplacer wana baza basundoli bango yango biso tokosenga jeunesse espace Grand Bandundu to telemi tokosenga na gouvernement na biso ameka ko amema assistance na ye na ba déplacer wana bakolala libanda bana mike bakokufa balukela bango ata ba bash bapesa bango bino pe ba dignitaire espace Grand Bandundu voilà l'état yango biso to telemi dignitaire oya koloba eloko te oya ko participer te na action biso to organiser c'est que yenda za complice po ba ko yebisa biso ke kuna eza na main noire wana biso to yeba te ezali nini mais main noire wana biso to détecter en tant que jeunesse espace Grand Bandundu to bengisi ba ressortissant nyonso espace Grand Bandundu bana Kwango bana Maindombe bana ya Kwilu biso nyonso tozala liboke ba dignitaire na biso tobenga bino banoko boya tosangana pour que toyeba main noire ko ba ko ebisa biso ezali main noire ya nani main noire aza complice donc semaine prochaine nous avons déjà une action mususu tokobengisa ba ressortissant nyonso espace Grand Bandundu ba congolais nyonso boya tosala pression pour que ba assister ba déplacer baza kuna batuna libanda bana mike ba bébé bazola na libanda na Bagata ba complicité to yebi yango to yebisi bino ba vie nyonso tozotanga ba kombo ba veki mbuta ba be muzitu ba weranson bino nyonso ba dede mupasa bino nyonso tozobenga bino toyesa bino ke Grand Bandundu toana posa na bino boyebisa biso me oyo bana kwa muntu bazo souffrir na Bagata baola libanda boyebisa biso complicité wana biso totele biso bolobi te tokodenese bino bino ne bozala base ya makambo wana bomonana toboyi complicité ya communauté internationale oyo azoluka kabola mboka na biso abalkanize mboka na biso car à la communauté internationale avec de mauvaises intentions de faire la balkanisation de la RDC. Nous disons non à la balkanisation. Les militaires de M23, les rebelles de M23 doivent rentrer au Rwanda. Nous ne voulons pas la guerre en RDC. Et les militaires de l'EAC, nous demandons au gouvernement de Félix de faire rentrer les militaires de l'EAC. On n'a pas besoin de l'infiltration, on n'a pas besoin de brassage. Toboyi, tobengisi bana nyonso bandundu. Boya to sangana. Mboka bitumbe kota. Batu bazo kufa. Baola la libanda. L'État ça wana zo kipe batute. Est-ce que batu wana baza batute? Batu wana baza na maïté. Nous voulons la paix. 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 Doligi Kimia. Doligi Kimia. Doligi Kimia. Doligi Kimia. Nakomutu Kimia. Naboyi Kimia. Nabumagane Kimia. Naboyi Bitumba. Kagame dégage. Et si au poli Kagame le Mwanatela. Et si au poli Kagame le Mwanatela.
Esibopoli, M23, le Mandela, Esibopoli, Kagame, le Mandela, Esibopoli, Kagame. Ah, tu vois ça, moi, le gars. Communauté internationale au Parlement de la République démocratique du Congo suite à l'insécurité due au conflit foncier Teke-Yaka et à la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Nous, jeunesse de Grand Bandundu, en abrégé JGB, structure apolitique sans but lucratif, regroupant à son sein les jeunes ressortissants de Grand Espace Bandundu dans son format actuel, démembré en 3 provinces, réunis autour d'un idéal commun, sans discrimination de sexe, rang social, croyances religieuses, opinions politiques, appartenance tribale, ethnique et linguistique, pour œuvrer dans le sens de préserver et de renforcer la solidarité nationale en cette période où nous constatons amertumement que notre mère patrie est sous menace pluriforme de militer pour la sauvegarde, la promotion et le maintien de l'unité nationale, bref, de défendre l'intégrité du territoire national. Sommes très préoccupés par l'allure que prend la situation sécuritaire, humanitaire et sociale dans notre pays, la République démocratique du Congo en général, et en particulier dans les provinces ci-après, Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, Nord Kivu, Sud Kivu et la province de l'Ituri. Victimes de nouvelles incursions, de graves insécurité grandissante due au conflit foncier entre communautés Teke-Yaka d'une part et la nouvelle incursion de troupes armées étrangères soutenues par certains pays voisins malveillants en complicité de quelques puissances internationales d'autre part. La République démocratique du Congo, victime de graves exactions et drames humanitaires en violation des droits humains depuis 1996 à ce jour, avec un bilan lourd de près de 12 millions de morts, sans compter les dégâts matériels, des milliers de femmes violées, des bébés violés à outrance, des villages entièrement incendiés,
des infrastructures socio-économiques totalement détruites. Les conséquences de ces exactions étant toujours présentes dans nos mémoires comme une plaie à jamais saignante, en dépit des efforts diplomatiques menés au niveau international par les autorités étatiques pour plaider aux sanctions très lourdes contre les pays pyromanes. Mais tout cela demeure une lettre morte. Sommes très inquiets par les soutiens tant intérieurs qu'extérieurs suite au conflit foncier entre les Tek et Yaka qui paraît une forme de rébellion à la porte de la capitale Kinshasa, siège des institutions de la République démocratique du Congo. Des troupes étrangères très actives à l'est de la RDC, bénéficiant le soutien régulier de Rwanda, Ouganda, Burundi, les Américains et les Français. Nous citons les 123, CNDP, ADEF, FML. De ce fait, la jeunesse des Grands Bandundu prend l'engagement de lutter pour la reprise de la paix dans l'ensemble de la République, la réconciliation, la stabilité, l'unité du peuple congolais. La JGB exprime sa disponibilité d'accompagner les autorités politico-administratives et toutes les autres structures qui militent pour la réconciliation, la cohabitation pacifique, intercommunautaire et les processus d'une paix durable à l'est du pays. La JGB propose quelques pistes de solutions dans un document dénommé Plan de résolution des conflits intercommunautaires aux autorités étatiques, aux communautés en conflit, dans le but d'imposer la paix. La JGB saisit cette occasion pour recommander au président de la République, au gouvernement de la République et au Parlement ce qui suit. S'agissant de l'incursion de troupes étrangères belligérantes, bien identifiées et précitées, la JGB demande la construction d'un mur de séparation entre la RDC et ces trois pays voisins mécréants, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Peu importe la durée que ces travaux de construction prendra, le peuple congolais restera patient. La JGB demande le retrait total, immédiat, sans délai, de toutes les forces étrangères présentes sur le sol congolais qui jouent le rôle de pyromanes et sapeurs-pompiers. La JGB dit non au dialogue avec ces terroristes. La JGB dit oui au désarmement et à la démobilisation de groupes armés actifs. La JGB dit non à la réinsertion des belligérants au sein de l'armée républicaine dans nos services de sécurité et renseignement. Aucune imposition ne nous sera faite à ce sens par la communauté internationale. De même, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi n'envisagent de dialoguer avec le FDLR, ADEF, ML, la RDC non plus ne peut envisager un quelconque dialogue avec les terroristes qui sèment la terreur et la désolation dans le pays. La JGB condamne fermement l'attitude de la communauté internationale qui conditionne l'acquisition des armes pour la République démocratique du Congo à une notification préalable sous prétexte de l'embargo non justifié au moment où le pays fait face à une menace imminente et une agression armée. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent, disait Voltaire. La JGB rappelle à la communauté internationale les principes des droits internationaux sur la légitime défense d'un État individuel ou collectif. Les États n'ont pas besoin de l'autorisation ni de la notification de la part de la communauté internationale pour exercer ce droit, ce qui permet à l'État victime de faire face à l'agression armée ou à la menace imminente d'une telle agression. La JGB demande à la communauté internationale de se ranger aux côtés de la RDC, partie victime. Cette situation d'injustice vous l'oblige, car en étant neutre, cette neutralité aidera l'oppresseur et jamais la victime. La JGB demande que la justice internationale soit faite contre les auteurs des atrocités les plus gravissimes du siècle en Afrique, dont victime la République démocratique du Congo. Si, pour 10 000 morts, le Rwanda avait bénéficié de l'installation d'un tribunal pénal international
avec déploiement d'une force conjointe pour stopper les massacres, à combien plus forte raison que la République démocratique du Congo, avec 12 millions de morts, sans compter les dégâts matériels, ne puisse en bénéficier. La JGB, consciente de l'incapacité de la MONUSCO dans sa mission de la protection des civils et maintien de la paix en RDC, incapacité notoire à dissuader les pays voisins qui agressent la RDC, incapacité prouvée par les propos du secrétaire général de l'ONU sur la détention des armes sophistiquées par les M23 que la MONUSCO. La JGB demande in especie causa les retraits de cette troupe et de la MONUSCO sans une forme de procédure et ni délai. La JGB condamne, demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de relancer le commissariat général à l'énergie atomique et le centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, CRENCA et CGA en sigle, pour la fabrication des armes et munitions MAD du Yarsi. La JGB demande au président de la République de renforcer les relations diplomatiques, coopération militaire avec les partenaires occidentaux ou orientaux tels que la Russie, la Corée, la Chine, l'Inde, le Japon, pour la mise en place d'une artillerie moderne congolaise et la reprise des bourses d'études de l'école royale militaire de la Belgique et l'Israël pour la formation des officiers de qualité. Ne disait-il pas Mao, alors président de la Chine dans le temps, que dans une guerre, ce n'est pas seulement une armée forte qui remporte la victoire, mais aussi l'enthousiasme de la population. Cela étant, la JGB réitère le souhait des chefs de l'État pour une mobilisation populaire générale et l'enrôlement des jeunes dans l'armée congolaise plus vite que possible pour défendre la mère patrie, consciente des conditions difficiles dans lesquelles se déploient nos vaillants militaires au front. La JGB réaffirme son soutien indéfectible de leur côté et elle suggère la réduction des trains de vie des institutions et l'affectation de budgets suffisants pour booster le secteur de la sécurité et de la défense nationale. RDC, pays de Mfumu Kimbangu. RDC, pays de Kassavubu. RDC, pays de Lumumba. RDC, pays de Mobutu. RDC, pays de Tshisekedi. Jeunes Congolais, tous azimuts, nos ancêtres ne nous ont pas abandonnés dans cette lutte. Dieu non plus. Nous pouvons regarder avec confiance l'avenir de notre pays sans oublier que les attaques des ennemis sont permanentes. Notre cause est juste et la République compte sur nous afin de surmonter ces événements et de définir son futur meilleur. Réveillons-nous, les rassonner pour combattre l'ennemi. La RDC n'est pas à vendre ni à louer. La victoire est congolaise. Fête à Kinshasa, samedi le 26 novembre 2022, pour le comité directeur de la jeunesse de Grand Bandundu, assistant ingénieur Alphadi Boma, secrétaire rapporteur, je vous remercie. Totindi yango epa papa mokonzi mboka na bayo batalaka makambo ya mboka na niveau international pe na bakeli mibeko ya mboka ya ekolo Congo na ntina o etali insécurité oyo bandeko na biso bateke pe na bayaka o esalami na Kwamutu esalami pe na Mai-Ndombe tina Bagata na mongo pe na o etali rébellion ya ba M23 na est de la République mingi mingi na Nord Kivu na Sud Kivu pe na province ya Ituri biso ba jeune ya Bandundu na mobimba na yango vraiment tolobi ete to yoki mbela ya bandeko na biso o bako souffrir na zamba o bako mona passe bako vivre na ba condition inhumaine tolobi ete tobimi na nzela po ya ko partager souffrance ensemble na bango pe po na ko senga lisusu na bakonzi ya mboka batala likambo ya insécurité oyo ezoleka na niveau ya Grand Bandundu na Kwamutu na Mai-Ndombe kuna pe na Bagata ebongo pe na este ya mboka na biso tolobi ete trop c'est trop makambo wana ebandi utokala uto 96 ti lelo
bacrime esalami mingi. RDC ezali berceau ya sang imete. Tolobi ete botala biso likambo wana boya komema solution po ete kimia ezonga na mboka. Soki kimia yango ekosenga ete botia mire ya séparation po ete tosilana une fois pour toutes na bandeko nyonso oyo bazali badongolo miso ba oyo ya Rwanda, ya Uganda na ya Burundi. Tondimi biso peuple congolais tozali prêt ya kotia mire wana po ete sécurité ekota na kati ya mboka. Tosengi na bino pe na bandeko bako souffrir, bako vivre na bazamba, bako zanga eloko ya kolia, bako zanga elamba na tina ya insécurité ekoteli biso na Grand Bandundu. Tosengi assistance humanitaire, tosengi assistance ya badinitaire nyonso ya Grand Espace Bandundu. Bozali wapi bandeko bako kufa boya kwa apporter solution, kwa apporter mweloko ya kolia, mweloko ya kolata, mwesika ya malamu ya kolala. Ebongo pe tosengi na communauté internationale azala parti plité balongola mai oyo etali notification po ete mboka na biso ezwa ndoki ya kobundisa ennemi oyo azali déjà ensemble na biso. Tolobi na ye boye tango moto akobetama akoki kokanga maboko te, esengi na ye pe a se défendre kosomba manduki mpo na RDC ezali moyen ya kodéfendre pe ya kosauver peuple. Batika botika makambo ya notification avant l'acquisition des armes. Nous sommes contre cette décision. Tosengi pe na bango batala makambo ya massacre oyo esalami na RDC. Tolobi na Afrique ezali massacre oyo ezali gravissime du siècle. 12 millions de morts na RDC kobanda 1996 tilelo ezali mokete. Soki na Rwanda bato moke kaka bakufaki ya 10 000 morts. Bosalaki tribunal pénal international et puis bo déployer force conjointe pour calmer massacre wana. Et bon pona nini te na mboka na biso Congo avec 12 millions de morts. Na basio ba violer bango, ba bébé ba violer bango. Biloko na biso ekotela ka biso mbongo ekufi, ba piller richesse na biso. Nini oyo bino communauté internationale boko ko sala tango souffrance des na kata ekolo Congo. Tolobi ete Congo oyo eko kabona te, Congo oyo ya mfumu kimbangu eko kabona te, Congo oyo ya mbuta kasavubu eko kabona te, Congo oyo ya Lumumba eko kabona te, Congo oyo ya Mobutu eko kabona te, Congo ya Kizenga eko kabona te, Congo ya Tshisekedi eko kabona te. Tolobi non à la balkanisation. Le Congo, la RDC n'est pas à vendre. Congo ezali à côté kate. Congo ezali pe à koluese batote. Biso ba jeune, totelemi tokozonga simate. To encourager pe ba jeune mususu ba kolanda biso, ba rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire échec na ba dongolo miso nyonso o ba kotungisa biso. Congo ekolo na biso ya makasi. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Toboï. Ituma. Toboï. Ituma. Toboï. Ituma. Merci, nous voulons la paix. Je vous remercie. Merci. Mbote. Tomoni bino botamboli bandeko ba kotala baningi ba yeba le pourquoi ya marche na bino ya mokolo ya lelo. Merci pour na mutuna o ezali structure auto bengi JGB, ça veut dire la jeunesse du Grand Bandundu. Oyo ngai Mike Kibaka nazali coordonnateur. Tozali kotambola po ya ko dénoncer mazali ko leka na mboka na biso. Je pense que vous êtes au courant, ya komona ke mboka na biso ezali menacé, ba agression partout. Na est ya pays, bobi ke territoire na biso, une partie ya territoire na biso ezana maboka bapaya. So toye awa na Bandundu, bokomona ke ezali na une partie ya mboka oyo ba toaza suna ba village te ba kimi ba village pour na ba agression wana. Yango biso jeunesse espace Grand Bandundu tosangani pour na to dénoncer yango tozali ko senga kimia. Et kimia na to ko senga na l'état na biso, na gouvernement na biso parce que bango nde bazali censé ya kopesa kimia. C'est pourquoi to senga bango ke ba ko tia ba disposition ya malamu na ba militaire na biso pour que ba militaire na biso bazala à l'auteur ya kopesa kimia place kokoso ezali. Yango monique tozali ko tambola. Wana première chose. Deuxième chose, tozali ko senga biso jeunesse espace Grand Bandundu. L'unité ya espace Grand Bandundu. Toyebi ke tozali na ba dignitaire na kati espace wana. Mais ba ko yebisa biso ke ba dignitaire na biso ba yoka na raté.
c'est pourquoi biso lelo tokosenga bango ke na nzela na biso bajeune bayeba kosangana pour ke toyokana. Oui, bazali ebele tozali na ba Adolphe Muzito, tozali ba André Kimbuta, tozali na ba son excellence président de l'Assemblée nationale Mbosso, tozali na ba Martin Fayulu, tozali na ba tokoketi na ba comédien ba artiste, tozali na ba Werason, tozali na ba tozali bazali ebele so na bandi otanga wa liste kozala mulai tosengi na bango nyonso parce que tolandaki ba gouverneur na biso ya espace grand band tous les 3 gouverneurs balobi mayema zali koleka na espace wana ezali na main noire. C'est pourquoi biso tomi tuna biso jeunesse tomi tuna main noire wana ezali wapi bango bazali banoko biso na bandu tobenga bango banoko yina bango ashina beto donc bango nde bazali censé koyebisa biso main noire wana ezali ngona tobengisi bango. Semaine prochaine déjà tozo invité bino déjà tozali sur une activité mosusu kozala na ville tokokende na ministère ya affaires sociales poto senga ki affaires sociales ba ko assister na ba déplacer bazana ya kwa mutu ya bakata soko kena na monga tokokuta ba déplacer bazana ba ko lala libanda ba mbula hizo zako beta ba ko lala wana bana ba ko kufa donc soko komi wana problème na bandundu ndenge moko na kenge ndenge moko. C'est pourquoi to bengi si bango ba ressortissant nyonso espace grand bandundu boya to sangana to yeba kotala qu'est-ce qu'on peut faire pour na batouana même to somba ta babashi to kento sala bango ta ba bikuke ya babashi pour que bazwa place ya kolala nanu yango na ba dignitaire na biso bo bakumisaka bino boza na mbongo dignitaire wa ko yate mama journaliste boyeba ke men noir ba ko bana bandundu eza ye banoko na biso nyonso espace wana oya ko yate c'est que men noir ba lo beza ye to bengi si bino ba jeune boya semaine prochaine bolanda biso kana ba chaîne oyo tokopesa date tokopesa jour semaine prochaine il faut to kita na ministère affaires sociales ba assister batu wana ba déplacer wana ndo moni biso jeunesse espace grand band oyo ezali échantillon to lobi na gouvernement to lobi na ba dignitaire to pesi bino mbela soki bo sali te biso to ko senga bino to ko mise en charge wana bo loba te ke ba jeune ba mise en charge ndeni yango biso déjà to ko senga bino bana poto pe ba Holanda biso ba diaspora na biso structure eza na besoin ya financement pour que ba banderole ba polo pour tout ça la action na biso sur le terrain bien tala lelo moyen de déplacer bato ezate bato mususu bazali na mbinza bato mususu bazali na kisenso bato mususu partout na musika kuna moyen ba comme Pascal ezala quitter pour raison na bango ezali ka transport. C'est pour to sengi na ba ressortissant nyonso espace gabandundu na bayo nyonso bana Congo o ba Rolanda ba monike initiative ezali malamu bo benga biso bo soutenir biso na ba action o biso to komene JGB eza apolitique awa tozalaki na batu ya opposition tozana batu ya majorité awa makambo ya kofinga mutu ezali te tozali kobengisa mutu nyonso aya na kimia lisolo ya politique otiki na ndako na yo soki toye awa tobeti masolo ya province tobeti masolo ya Congo masolo ya politique ya parti politique otiki yango na ndako. Voilà raison biso totamboleli tozali kobenga kaka ba ressortissant nyonso espace gabandundu boya to sala eloko pour que unité na espace gabandundu ezonga unité ezala malamu pe gouvernement apesa biso plan de développement espace gabandundu. Comment imaginer que toza à quelques kilomètres ya capitale mais grand bandundu toza na courant te toza na mai te toza na banzela te nzela kaka moko o numéro 1 ezali pe ya kobukana donc or Kinshasa kolia ya Kinshasa dépendant na bandundu bandundu moye akotisa masangu moye akotisa fufu ezali te po banzela ezali te ngo tozali ko senga une plan de développement pour na espace grand bandundu wana to ko senga na pardon opération au président ba projet nyonso président a lancé na espace gabandundu ata projet mo e comité projet à 100 jours na espace gabandundu ekotate ya Chile Gelou ekotate zéro trou ekotate nyonso basali wana na espace gabandundu baso soko ken espace gabandundu koti banzela soko longwa po okoma Kasongolunda okosala 1 mois na nzela po olongwa okoma Mikui okosala 2 mois na nzela donc banzela eza difficile pour que oleka ngwana tozo ko senga ke bino ba ressortissant wa nunu biso nani biso mo tozala na lisanga pour que to ba ko la force to tia pression na gouvernement asa la biso plan de développement pour que to bima na enclavement otozali bandundu so tali Kinshasa le leso ezali kotonda ezali espace Kasai na espace grand bandundu ba o ya Kinshasa. Pourquoi? Parce que ba province wana eza très pauvre yango mibale yango bato ba ko vivre kuna te bango nyonso ba ya Kinshasa yango biso to ko senga na ba autorité ba la plan de développement bino e ba ndeko espace gabandundu boya na JGB to ça la force bo soutenir na musika bo soutenir financement moralement spirituellement ba conseil na bino toza nango posa
ba diaspora tala eloko bino bandoko luka yango biso tosali to bandi déjà etikali bino nde boya ko rejoindre biso oyo nyonso alingo ko rejoindre biso na espace na biso na structure na biso JGB akoko contacter biso na plus 243 89 79 06 351 89 79 06 351 wana tokoyamba yo maboka ofungoma tokokotso na groupe WhatsApp na biso o assister na ba réunion na biso ndenge elekaka. Merci. Mbote moi. Oui, mbote ndeko Dorian. Bonne santé. Toza vraiment na kimate parce que tala mambo ezoleka na mboka une partie ya est ezana maboko na biso te et kimi ezana kwa muntu te vraiment isali ke toza na kimate tant qu'une partie ya mboka ezana maboko na biso sous contrôle la biso te tokoza na kimate. Tomoni ba marché ezosala ba mingi to soli na bandeko tomoni bino pe bo marché. Est-ce que vous êtes sûr que par rapport à marche vous avez solution peut et que soit la situation où est ça côté à grand bande de dans nord Kivu? Moi je pense que solution où takaka na marche té solution est peu volonté mais marche est parmi les alternatives côté copier sa solution. Marche au sali est juste une façon de passer message na ba autorité na communauté internationale peut pas comprendre que situation où ils ont touché est na biso etiki biso pe indifférente mais marche au sali et qui contribuer na solution donc ils a une partie à solution déjà ya ba biloko ba désastre zo lekana est na op zo lekana kwa muntu. Par rapport à ba ressortissant grand bandundu a to moni bolobi unité maintenant beaucoup c'est l'appel ko lo ba nini na ba ressortissant ba ça quand même ebelé ba grand aujourd'hui to ki bazo yo kanate entre temps na ngambu ya grand bandundu kimeza to ko lo ba nini pona. Oui, sur Senga nazo Senga na ba autorité nyonso ba notable nyonso ya Grand Bandundu na lingina loba na point moko très nécessaire na biboyi. Omoni depuis tozana makambo politique, tozana ba séparation mingi. Makambo ezota la province na biso tozo kipe yango lisusu te parce que toza ko tia en premier plan ba intérêt politique na biso. Alors nazo Senga na ba notable nyonso ya Grand Bandundu. Tobosa na ba diversité politique ba diversité na au fait ba diversion politique tozana yango. Total intérêt à province na biso totika ko swana nanu entre biso parce que soki biso moko tozana ko swana tala nanu makambo salima na kwa muntu et maintenant là nous on dira quoi tozomona yango parce que biso tozana na séparation nde mutu akozo kota comme toza séparé akoki ko intoxiquer mutu mususu aye ko kota na kati na biso pona ko diviser biso soki tozala ki uni balinga ba diviser biso te nde biso ba jeune ya grand band tolobi boye totika ba diversité politique nyonso na sima total intérêt ya province na biso parce que province est kozala balkanisée parce que toza unité soki toza uni to ba muto ko ki ko séparer biso te nde biso to bimi na nzela ko la kisa ete kwangu mai ndombe kwilu to sangana to longola ba intérêt politique to chango na sima total na intérêt ya province na biso soki total intérêt ya province e ko aider biso to évoluer et non ko tala makambo intérêt politique soki par exemple to zwaneti ngai naza mutu ya IDPS naza mutu ya nouvelle élan naza mutu ya tel naza mutu ya tel makambo yota na province eza na territoire moko eza ke nouvelle élan eza te c'est-à-dire que olinga ko tala yango te alors que ceux qui ozala ki partisan ya Grand Bandundu quelle que soit couleur politique na yo olinga ki ko s'intégrer ko s'ingérer na makambo wana oyeba ke makambo zo toucher province na ngai na longola couleur politique na tala makambo eza na province na trouver solution na yango biso to marché pona ko lobete to sangana biso nyonso to longola makambo politique to chango mupanzi to tala parti politique est divisé pe la communauté. C'est clair que le parti politique est divisé biso. Pour nous, actuellement, normalement politique est à division T. Mais na Congo tozo sala politique on dirait j'ai à division so kinga na komi mutu ya IDPS ndeko nangaza na nouvelle élan tozo yo kana lisusu te alors que politique j'ai ya ba idée on doit se battre sur le plan intellectuel sur le plan des idées ngai na lingi yo lingi de to discuter sur ça mais ko bunda na nzoto te biso e komi ngoma msoti na ba division comme yo za mutu ya nouvelle élan ngana za mutu ya SID ngana za mutu ya IDPS to yo kana te pourquoi to yo kana te toza bandeko biso tout objectif est to travailler pour l'intérêt ya mboka so ki to baide yo zana baide na to discuter sur baide so ito kan baide te yo tika na ko na yo ngana tika mais sur le plan intellectuel ou sur le plan social toujours quand to za bandeko mais politique ya Congo ezo diviser biso. Ouais, merci madame. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, messieurs, dames. Nous devons toujours te coller sur le terrain pour vous montrer les différentes réalités les côté politique, côté social, nous sommes Sabino à travers Océan du Congo. Merci à Kabouya, Dorian la caméra. Merci à Moïse, côté montage, à vous, chers abonnés d'Océan du Congo. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.